Audio Jungle. Oui, bonjour, bande konabiso o union stubaza na poto pe baza awa Congo mobimba to pesino mbote na lokumu yankolo to yebi tina nini biso wa tozali bo yebi makamoza ya koleka na mboka a je vous dis makamoza ya koyinda awa na Congo makamoza ya koyinda parce que bato ebele bakomoko bate niveau ya politique oyo baza ya kosala epa ya mokonzi mboka Fachi Beton boko comprendre tina nini Fachi akomo tinda bato mususu mpazi bakomo yoka stratégie na ete ya politique alors bato bakanisaka ke IDPS ekufa mais IDPS eza machine politique ndenge IDPS eza na politique eza likolo alors nalingi na mettre en garde et pas ndeko na biso Fayulu ndeko Fayulu il faut avoir des réserves. Pourquoi? Aujourd'hui quand même moi chance na régime oyo ya koleka pe na ba média ya koloba n'importe quoi. Oui bien sûr parce qu'on est en démocratie. C'est ça la démocratie. Alors je te mets en garde. Pourquoi? Il y a des procédures donc tu peux entamer et composer procédure en année normale. Yo lobby mokonzi a violé la constitution. Ceux qui mokonzi a violé la constitution, l'anda procédure normale. Il y a des procédures. Oh yo, on t'a poursuivre yango. Oui, c'est vrai. Ceux qui ont constaté que vous avez lésé, mokonzi a violé la constitution, que n'est na parquet général près de la cour constitutionnelle ou accusé. Ceux qui ont na plainte, na ba élément na yo nyon na ba preuve que n'est na parquet au porter plainte. Alors, qu'on saisir parlement, eza ya mutu ya te parce que makamwa mokonzi mboba oui ko débat on a parlement te. Wana yeba yango je te dis. Makamwa mokonzi mboba eza en dehors ya parlement parce que le président de la République c'est une institution lui-même en personne. Parlement c'est pas une institution à part. Makamwa mokonzi mboba oui ko lobela on a parlement te. Makoki ko lobela makamwa mokonzi mboba ce qui le procureur général de la cour constitutionnelle à saisir parlement. C'est le moment où va débattre dans le Parlement. Alors, je te dis, mon cher, il faut se retirer. Oui, il y a un sale. Tu es bien, et là, il y a un sale. On a joué à la mouka. Ok, na poto. Croyant que ok, na poto, confiné à coronavirus. Mais tandis que vous allez que la coupe Moussouskouna. Boulou Moussouskouna contre les Congolais tout entier. Alors, tu es bien, Nazana va élément nyonstu. Ceux qui ont considéré nga na maloba na koloba. Yela nga na personne numéro, yo ko ben numéro considéré nga. To yebi ndeko Fayulu. Ngolo oyo lingo ya aw, ozonga na Kinshasa. Ba rapporter ko ya na yo. Pourquoi? Pour okende na France. Kokende na France, pour okutana na Joseph Kabila. Na ba message Joseph Kabila. Okomi na France, OK ko loger. Na ndako oyo tozoloba ya ndeko azara subeo. Kokomi kuna ba loger yo na frère Kabila. Na ndako azara subeo, ofrande kuna ofele. À travers Mozitu, a beti lo carte. Ya ke okutana. Na ba toyo tozobenga Raymond Tchibane, Jeannette Kabila. Na Nemi Moulani. De façon que oyo se compléter contre la population congolaise. Bon, c'est une conférence de vidéos. Na ba touana. Ntiba sali ba transaction 3 millions de dollars. To yebi yango. Na yango omoni ndeko mukeba ya lobby ndeko Fayulu aza traite. Et l'axi que à partir à l'élo Fayulu aza traite. Na Genève et bimi pe lusus. Yo Fayulu ke na Genève otayi Félix oye pe a lusus o lo bakeba de soye. Na Genève to yebaki ke ole ke o voter président nenga boyokana na Félix. Félix a voté yo pe voter pe Félix. Na tout ya Félix a voté yo. Na tout na yo ke ko voter matungulu. To yebi ba plan na yo nyonso wana. Yo koki ko échapper congolais te. Je te dis. Alors mukeba ya lobi lusus ndeko Fayulu ma pesa qui est $1000. Ake ne ko pesa Mike mukeba na prison. Et pas Mozitu. Tala na motema mabe ya Fayulu. Akai sur $1000 akati $250. Ake ko pesa mukeba $750. Au moni niveau yo za na yango ozola kisa na ba biloko ya mike
avec ça comme président de la République tokomelama na mbondwa tokomelama na mbondu mukeba alobi ngai na yebi makambo esalema pas Fayulu. Fayulu c'est un tribaliste, c'est un traître. Ndeko na biso Moïse abimisi mbongo Fayulu na soutenir yo abimisi $100 na ye pour yo postuler oye otari bango. Alors toza connaître pas masolo za belé nazo kene na procédure tozalaki na yango. Ndeko Fayulu mokonza mbok yo lobi a violé constitution na tour ya Kabila élection salemi na mboka oyo mokonza mbok Koko c'est le lobby que yende abimaki ya gagné élection. Après obimi ya koloba ke bajiji wana baza bajiji ya Kabila. Bamone bacheyi. Na to ya mokonza mbok alongoli bajiji. Atia bajiji mususu. Au lobby il a violé la constitution. Mais tozo ya batetika koko sa population quand même. Lobaka article tel oyo mokonza mbok a violé. Ozo ko te koloba article wana. Soki yo ozo tanga constitution camerounaise, il fallait apprendre temps. Il y a autant constitution congolaise. Je te dis, si yo oyebi kotanga constitution ngana zo pe sur article, on otanga yango. Tanga article 150 de la constitution. On comprendre oui, nazalaki na nzela ya constitution ya RDCT. Alors, ceux qui ont le 4 et lobby, les juges du paraît peut être déplacés par une nouvelle nomination. Mon consambo, c'est l'yango. Azuba juge. Oh, il y a un coup constitutionnel. Aïe, que ça la nomination, il y a un juge assis. Alors, on au respect de la magistrature. Yo, le lobby a violé la constitution. Donc, au Fayulu, vous devez apprendre une chose. Dans notre pays, nous avons les lois organiques, nous avons la constitution et les règlements d'intérieur. Mon conjambo a salé oyo comme la constitution. Tandis que Bajij mi balé wana, bautaki na organe supérieur de la magistrature. Tant bautaki, bakena na cour constitutionnel. Na yango mon conjambo peut aller plus loin. Yako zobango pelisus, yako zobango pelisus. Alors nos Fayulu au beti poton. Quand on biso to comment prôner tous état de droit exemplaire, ils ont rêvé. Mais ça ma kelele, qu'on s'attendre qu'on se pose mystérieux, qu'on s'attendre au rappel un jour à ta DG. Et si quand na yo nga kutu na opono si ka malam, o mata chef du quartier, chef du quartier za malam. O mata chef du riz. Pour ata chef de quartier on se retrouve, mais comment ata chef du riz? Parce que comment le kandenga ni repère ce poste, mais poste c'est até. On ça pour poser tu relève. Merci. Biso Tolobaki, c'est toujours Junior Bellamy, Hanger Nabino, na masolo ya mboka tozo solo la. Tolobaki Nabino que politique et ça et l'équipe passe qui bilanga. Politique et l'équipe passe qui bilanga. Voilà le lot tokomi wapi. Les lots commis wapi bobimi mena be conscient poli donc ba politicien oye loban ne kona biso nani Mike Mukebai nous avons des politiciens na kata mboka o comment Théodore oya lobaki kaka lobia ke ba ko destituer chef de l'état il faut pas destituer chef de l'état a changer maloba na ye langage est changé voilà place l'homme congolais l'homme politique congolais place tozo mema mboka donc bozo mema pour confusion na mutu ya peuple bozo mema confusion na mutu ya population to lobi botika esprit ya mabe mitema mabe obosana ngwana biso to kotelemela yango biso si tout nous les rangueurs oyo toza au four un moulin pour na mboka tozo lobela kaka mboka biso tozao to lobela kande mboka intérêt ya pays intérêt ya individu ya batute pourtant to le kaka boye tozo sala be mission tozo passer ba message tozo kata 10 fois ya mutu moko te tozo zo kanyaka ya mutu te tozo lobela mboka botika mokonza mboka sala musala oyo yazo sala parce que le président est tenté de frapper inspection générale ya finance JF inspection générale la finance oh lobby ezalaki te lobby ezalaki soko za ministre toka mbongo nengo lingi soko za bourgmestre toka mbongo nengo lingi soko za chef du quartier ote chef ya maison communale moko quelconque toka mbongo nengo lingi lelo inspecteur général inspection générale la finance komi kolandela soko yibi mbongo l'état bakangiyo de oka sasa mutombo ye wana le munoko ndeko Fayulu Madidi tata tika Fachi Beto sala musala chef de l'état tika Félix Tshisekedi Tshilombo sala musala po parce que pouvoir na ye eza pouvoir we uti panzambe tant tozo
bisabino eza pouvoir dédié pouvoir moko béni lelo tozo landa biso nyonso na kabeyaka mwanga ba minéraux na Kasai matière première oyo ezo bima na mabele ya Congo oyo di jamais vu to tikala komona te nzamba lobi bona kolakisa bino ke mboko oyo Congo eza béni pe président de la République akoti wana za président oyo nzamba ati ache matière première komi ko bima yango moko bozalaki yao est-ce que na kabeyaka mwanga matière première botikala komona yango Kabila sala tout azalaki nango ika sanjina ye na niveau ya Kasai oriental matière première limwa kibino mais matière première komi ko bima yango moko po to yebisa bino ke mboko eza béni Fachi Beto c'est un pouvoir dédié ceux qui bozo bundisa chef de l'état bozo bundisa nzambe yango boyoki déclaration ya général major Christa Chiwewe oh tozo saluer mon général avec beaucoup de respect après ce message fort wana eza message fort bokende na mibeko na bino na kati ya armée ba constitution na ba loi wana ezalaka te c'est le commandant suprême Fachi Beto Christa Chiwewe ayebisi bino yo m'a dit je suis déjà message soko zokosa ma haute de sous chef de l'état bokomona moto ekopela na kati ya mboka oyo moto ekopela nde bino parce que biso tozopesa bino conseil avant kolia ngai keba ngai komisaka minu ngai to manga pe ya mobeso komisaka minu ngai minu ekomela bino ngai botika mokonza mboka sala musala Christa Chiwewe chef d'état major alobi tozo sécuriser mokonza mboka na veste na ye na soule na ye na senge ya kati elamba na biki na ya komelaka tous les gars des républicains bazo sécuriser mokonza mboka bazo seke donc baza wana bako perdre même bon ina bango mais baza na sécurité bazo sécuriser Fachi Beto mokonza mboka parce que le chef de l'état est en train d'installer les béton partout béton à niveau ya IGF contrôle et so kota partout tout la mosiaza ça va komi ko pakata bamba boko kima nanu bo kimité bo pomoli kesi ya l'état boko pakata nanu bo pakatite oh ça c'est n'est que le début oh to ça ne bandé et bandeli kaka ya makambo affaire à suivre bosé yango biso to pesi bino message soko oza ministre oza o PDG quelconque na place moko quelconque tika na impunité tika ko pomola kesi ya l'état tika okende ko pesa ka ba politicien bo opposé à lokuta madili à la kisi à la face du monde kaza opposé à lokuta à la kisi na mokili mobimba à la kisi kana ye à la kisi position na clair kaza aza muta FCC faut qu'on met contre le Congo FCC bat ba komi ko pakata bambang ya zo kende ko kota biso tozana FCC mais biso lobi toza liboso ya lupangu ya kingakati liboso ya lupangu nanu kutu kashi te IDPS ekoti na kati ya lupangu te mais ye aleki biso na liboso ya lupangu ya kingakati akoti mbala moko tina kati ya lupangu tina kati ya chambre ya ndeko Kabila madidi lelo Theodore Ngoya awangani ba propos na ye moko alobaki papa wana Ngoya komi ko wangani siko yo madidi siko chami wapi na lamuka batadi tout la mosiasa Mike Mukeba ya lobi na bino na longwe apesi proposition na ye bokosi et trop azana prison batindele moi aide bo détourner bon un prisonnier à prison bozo détourner mon solo ya prisonnier voilà pe bozo prétendre bo diriger Congo un grand Congo oyo ezalaki histoire oyo eza taillé c'est Félix Tshisekedi kombo ya Tshisekedi wana yenda ko chancer makambo na kati ya mboka eza flatérité tozo flatter mon konza mboka pété mais tozo loba parce que biso toza ba combattant d'élite oyo tundi na ye sika moko toza na besoin ya changement na kati ya mboka na total ekota lelo ba professeur c'est université oyo balingaki basala ba fameux grève baza déjà na cité de l'OIA ba kutana mo konza mboka tous les professeurs université eloko nini ezo sa présent pour eux teloko moko te échappé pa yebi kazana ba dongolo misu peme fait ça 2023 toko 2023 mama national pesa biso ko ayo pesa biso moi même tata moi sino pesa biso ba congolais pesa biso que non ngai koko na ngai azalaka na mboka tel na niveau ya bandu to na kikwiti to kuna na kati ya kati ya village ya bandu bino bozo identification ba congolais bokomela pe na identification wana ba lobby clair na carte wana eza na ba numéro na carte ya chef de l'état
wana ezana ba numéro soko kei dans place ba ko sala machine wana ezana liboko focha pomme de main soko tiene liboko na yo opesi ko ba ko tuna yo nanu bato ba ko sala identification onip ba ko tuna yo tata na yo nani village na yo territoire secteur soko kosi lukuta ba ko cha yo pesa cha loboko na machine wana soko bimika ka rouge makila seko kosi ba onip mala moko ba ko papa luka moka na yo Congo nationalité c'est comme même nationalité français mais d'origine congolais d'origine sénégalais d'origine cameroun beaucoup soit nationalité congolais mais sabino ba d'origine ba origine bino même bino ba rubero bozana ba origine bino minembwe secteur na yo pesa village ngai soki batuni ngai ndenge nazoloba na bino ke province na ngai Congo central territoire na ngai tchela na ko bando détailler yango un par un bino bozana ba territoire na minembwe yo rubero bozoso Boko koma na suka fadika toko kende na ye ti 2028 identification samadidi tika politique bato basa bomadi batiki et tiens tekeda un camp politique so ça ne lo bati il faut que un homme d'état un camp politique bébé paix à son bon souvenir tatawan ala ça pour bébé bébé biso ba combattre pour ba bébé à quel point ça déclaration à mon so que tout le problème ya kabila ko bisa biso te toko joyer kalaté toko ti toke na 2016 alors quelqu'un ali mais papa wana penza oke libanda ofute yango yoki ba père na yo ba rejeter ba bemba ba Moïse Katumbi bango nyonso ba rejeter ba propos na yo batiki yo moko siko tikali isolé politique ekomi mingai retour na yo retour ou di coronavirus le petit bino na niveau mais mi kuna ne ça vertige mais yeba que soki coronavirus ba yo ba muye docteur muye ba traiter a retraiter coronavirus pozonga mutu moko